Tindika Télévision. Bonne année à tout le monde. Chers internautes, émission très spéciale. Les actions récentes du chef de l'État, Fachi sur terrain, Bimangu, Biangitukulu, Yakokamwa, Mebokamwa Mingite, Fachi Béton, Aza ensemble Nabino, Bisope, Toza ensemble Nabino. Lelo nakoloba Mingite, parce que la télé c'est le temps, nakoloba kaka moke, ba vidéo est belé. Boko sepela na proposition na sali pour Nabino. En tout cas, bon souffrir. Nalo bakaka mouke, mais émission riche en vidéo. Sans plus tarder, chers internautes, n'a confirmé Bino Kagame, président de Rwanda, est devant la porte de la mort. Nana Ebisibino. Kagame est devant la porte de la mort. Donc Fachi Béton a poussé. Ti na libulu ya enfer. Na lobi pe na silisi wana. Nana ndimaki tangu Fachi Béton lobaki ke azo déboulonner système. Ah! Batu baboyaka. Azana nini? Ako déboulonner batu na machine nini? C'est Kabila qui dirige. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nakoloba muke. Kamwa Sichi Lobo, les conseillers indépendants autoproclamés sans ordonnance, sans salaire, toujours dans le co. Il y a chef de l'État, Nasala qui action, Nene Nasala Kaiser au Kamwate dans cette émission. Etienne Ilongondo, son excellence, na Bino Fara, na Fachi Béton, na Mbandaka, Bozomo na preuve dans cette émission. Enrôlement et bandit, Mokonza Mboka pe en s'enrôlaki, na Mbandaka, je crois, Bossi Boyebi. Déclaration Alain Bolo, Djoua Bolo. Comme d'habitude, à l'équipe de l'émission, Nenga Lobaka, à Lobi Boye, que caution oyo ba candidat va passer à l'élection présidentielle, oyo Fachi a pesa ki mbongo uta ke pa ya Katumbi. Bon, si koto sani, ba politique, ba collaboraka, na ba homme d'affaires. Donc Fachi, politique, Katumbi, commerçant. Comme à l'époque, Tshisekedi wa Mulumba, politique, a collaboré dans Maweja, homme d'affaires. Bon, ce qu'on a échangé, Nanine, ce qui est bongo. Bon, Bolo Djoua, Bolo, comment on n'a pas cité? Yope, qui n'est pas Katumbi, bon, on a qualité. Qui n'est pas Katumbi, c'est la caution, ben, l'élection de lobby, Yope, le président de la République, n'a pas su Pembe, ça va. Ça va? Ce qui est à Bongo, il y a peut-être de chance, au comme un Fachi à lobby, au comme un président, il y a Bangala. Pour Fachi à le président, il y a un Congolais Nyonso. Bon, chers internautes, rapidement, tellement dans l'émission, et dans la vidéo, il y a un Tobandi. Lobby Mokonza Mboka a sololi na basi ya basoda mingi baoyo baza na front na Mamba Denise et Salamate mais bon oyo ngana yoki selon des sources indépendantes. Bon, remarquez ma vidéo
basi yango balati ba uniforme. Ezalaki bongo te. C'est comme si on préparait yango ba uniforme. Et pourtant la surprise. Donc information on fouille de bibaki. Mon konzi alobi oh. Mais non seulement basi un madame ke de balati ba uniforme le la musique. Basi mususu bazawa. Et puis ça qui boulou yeke ba bise koti na kati ya kanchachi et lo koti basi ya basoda oyo bazalaki te. Baye bale bameli nasuka. Imaginez la suite. Nasuka. Et quoi ça va dire? Bota la ndenge lekaki émission aux alamoulaï pour ma vidéo et ça est belé permilaï. Regardez. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Nangai kaka na rappelé bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso tant na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate. Po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi ba misusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotikala te. Yango nalobaki na ngina la kisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël. Ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Voilà, chers internautes, nalobini mokonza mboka asali baction biso pe na bozwi ya mike tozanango ya ndambu tosalaka déjà campagne chef de l'État l'esprit ya bien topé visibilité si vous voulez nayebisaki bino bosunganga bobenganga en privé nazana makanisi nasala action pour la mokonzi. Je vous dis, aucune personne m'a appelé en privé. Aucune. Je me suis débrouillé na oyo nazalaki nango nasala action. Bota l'action ngo ndenge nekaki, c'était hier. Regardez. On va filmer kuna. T'as coupé la vidéo. Maman na bébé mbote na yo. Oh, oboyini.
Yakana ni makamba yo yebite likamba weza nyo zo wela ko ya kona. Mbote d'abord. Ndilo la mbela bana ndilo no wela. Yakana no yakabeli yuka. Yakana koyoka. Yakana no. Yaka. Eza likamba bien. Babo yakana. Yakana. Babo Lelo Noël, on a mis bana on. Nalambika soso, madesu, loso et si pona mutete. Ah. Donc sombe bana ba secrète. Sombi na secret ko ki osanga te. Masanga nga monde na sombi na. Ah. Ah yo mela ka masanga. Masanga na yo ndenge no sombi. Na papa ba on peut na poso. OK. Wewe mutoyo. Agana. Président Abino. Est-ce que on dit que ça fait miracle le kola kolia izali orate bilo kolia. Mais le kola masanga za pe so mbongo mela masanga. Abeza te hein? Bon zela. Zela. Est-ce que tu filmes déjà? Bande ko batali. O ezala dans la théâtre traité. Maman oyo to tunie boyoki alobi nini? Alambi le sona madesu pour la mutete là, alambi soso. Alors qu'il y a kabula bana mais masanga na ye ezate. To sa théâtre traité. Est-ce que vous binga? Te na ba jipe ezate to kendeka ndaku okikomo. Ah, boyoki abaluki. Mais sikoyo ngana bomiseli kaka enveloppe pour la bière na ye na mobile na ye. Ah sikoyo alobi alambi te. Si on a salani. Et pourtant on a d'autres pesa batu na moi mbonga ba épice na Nyonso na lambite. Soki lokuta toke. Bolo basiko na pesa ye to na pesa siko abi na kena ndako na ye. Bomoni na po anzima kena sa. Bon okoseki pona ni. La kase kine ti monde de totambo ya mokili ba aventure leki ngwana nde na bande ko bona. Ah bon? Donc on lambite ya solo. Na lambite solo kuta toke de omo. Bon si mana mbonga masanga yango yo là si on a pesa yo on a mutete là loso na soso ke nisiko kolamba. C'est là. Bon, je vais fungola ni dans la kati. Eza soso na loso. Mutapesi oyebie? Oui. Président. Ah, siko senga yemel, senga yiti. Merci papa. Merci papa te sepeli ou après président solo obo pour la biso. Ce qui est élection eye pour kala mingi te okosala le ko voter toté. Na ko voter ka yeti. Pour la zui cadeau on a kana kiti. Yango kene malamu hein? Merci papa nzamba. Pesa papa mbote na kombo ya chef de l'état. Merci. OK. Bomoni nyonso ezalaka théâtre te. Naza pe mobali. Mboso. Mama mbote na yo. Papa na ngani. Oh. Boni bambote yango ya kolemba mo. Mbota ngo kupesa kitoko nini. Bibumeza mfame. Nako ya mbota ngo malamu nini. Non non, wale pa na yo ezate. Ezate papa na papa dimaki banda tongo position zo ye bana te. Banda tongo tane kata maya moto pamba izali te na ipe. Donc olambite. Olambite papa na mbabola yango. Mbabola yango. La kisana no mbabola. Mbabola yango. Eloko moto izali te. Tombola ngo na batala. Mbabola yango. Ah. Mbabola yango eloko izali te. Ah bon? Oyebi tata oyo. Tala on photo. Président na biso ba ti beto. Oza sila kosala miracle po na yo? Ah. Yebi na biso ba kosala miracle. Kama kola lelo. Yebi tu. On dit ako bima sikoyo afacha bimia. To yebi te ya so miracle ko salema. Bon. Zela. Bon, miracle ya. Tala na kati. Ah. Mikambo ya boye. Omoni ngena komi na aja boye. Na mona sikuza. Yango maloba ke loko muke. Yango konta kana liste. Pacha ngumela. Omoni ba election to ya. Aniso kaka ye. Ye kaka. Bakita ba mata ye ka boye. Na ni mate na kolia mena kia kolia. Tenzamba pambola. Lesilite? Okolamba ti. Nazolamba. Bon, ba épices ezali. Épices ezali. Bon, ma, do enveloppe. Eza ya mingi te, mais ba épices eza na kati. Merci mingi
papa Fati Beton namba papa abakisisi ya source ya provenance ebuleli te chaîne exo kaka ye papa po tomona te na ajo nga na komi nango na namona surprise ya botenga oyo baleki oyoki eyokali. Merci beaucoup maman, bon appétit et surtout joyeux Noël. merci beaucoup Ok. Maman Mbote na yo joyeux Noël. Ok. Losuma ba épices, donc elambela bana. Olambela bana nini? Lelo Noël bana baliaka bien. Tala polo na tio nani? Oyebi ye? Aza nani? Président wa Yangola. Ondimi ko sa miracle pona yo. Makemba na yo lelo siko nzona mela bana na soso na pesi na mbonga ba épices na losi. Mabe zwango na tala siko na posi. Christine yoge zo. Bongo na otala. Yebisa ye merci ngai. Merci papa de na oyo eza mpona ba épice kaka eza eloko ya moke mais esunga yo sona ba épice oso batanga koka omie c'est bon. Merci. Merci papa la CP. Merci. Takala la balaka baki bakaka odenga la bosse soso teke la sego merci. siko ba élection zango ya o voter na merci papa Oumela. omoni non commettre isalume bana. Voilà chers amis, on continue périple na biso. Namoni elenge oyo aoteka ndunda na ebotala. Ateki bala tongo me ndunda esili quand même tikali moko. Kala na bona sasa. Voilà. Papa Zali, maman Zali, bolambini boyoka, toucha caméra, bolambini. Nani sushi. Musunyeza te. Ah. Oyebi Fati Beton. Oyebi ete tala yebi. Oyebi ala nani? Ah, ala nani? OK. Kele bisa papa na mama président kabeli ngai soso na loso poto le lango madesu no? Nani lobi? Na pondu. Le pondu na madesu na Noël esenga na pe soso ezala. Na opesa yo na loso na zipe ndunda oyo na sombi yango tobo yango lo toyokani. OK. Mais soso silisi ouais sa président osenga nini? Merci aza maele botala. Voilà. Simba bien simba OK. Oh nini? Soso na nini? Na loso on a pêché enveloppe na sombi ndunda oyo. Donc pour aller le musala sala esali nini esili OK na ndaku OK ngolia loso kima bali bangongo na yo on peut ça que na yo. Yebisa papa Fati Beton alobi to fêter na soso pour Noël kaka. Pour vous Congo mobimba et kokate yo aussi chance. Allez musala esili allez, viens de sa chef de l'État, merci. Merci. Aseki merci na mukonza mboka bakisa bana bamusi. Moi si nayo yebi. Comme na po yebi. Bon, comme moi sa président Maman Denise Nyakeri Kisekedi. Oyoki? Allez, fais ça mboka na maman. OK. Kende, esili. Oh la maman malewa. Nado benga eto solola akanisi nado drageye na ocha eli toy. Tanga yoki di solo bani ko changer abani ko poussa. Bomoni bon. Mama ni mambote ngai. Nala moni na ngai ngai tanga ngai yana. Oh ngai ngai ya pamba zo elambela bana. Bon. Na solo na ye andimi azwa mo soso oyo ute pa ya. Oyo nani? Tala photo. Le président de la République.
Comment les moutons de Fati? Fati Beton. Ok. Bon. À Canisio, ma place est à Ngaïa Pamba. Nous avons à Canisio. La place à ça va tout bien, c'est impossible. Il a chance na yo aujourd'hui. Yo moko tani na kati, oye bisaba. Omoni ni na kati? Omoni soso na lo. Soso? Ah, ma, il est là mais c'est bana. Hier wana siko yebisa. Fati Beton na pesi merci papa na ngai. Eloko tu bana nga balinga wale ngai ya pamba na pilipili. Na puti alo swale na mati, alo swale na pilipili, matele matali. Na pilipili botela nga matabisi ngai ba pesa nga mipibunisa tu senta baboy. Papa na baluka bo ba pesi nga soso na loso na pesi o merci zamba batela yo. Songa biso do ala Fati Beton. Merci papa. Élection so ya voter to voter. Voter ya ta 1000 fois. Bona la surprise. Mais là bana ko leka. Ayo kili solo asiki fré. Mais là bana ko leka. Ayo kili solo asiki fré. Aboyi go to ngaya. OK, merci beaucoup. Maman aussi mi frère pour nous. Aussi mi frère. Papa pour na yo. Fati Beton azosala makambo ya bien. Aplisi nayokaki lisusu na mbandaka mpe nayoki awa. Osimbi frère. En tout cas. Bon, olambi nini. Fati sur la question soso na loso na be. Papa. Nakosepela makasi. Makasi. Ayaka nini tookutela awa na moto oyo. Makambo ya klase, ya bana, misala, kozuwa mbanga, soki tozala kamwa debi, ozovanda boye, ozozuwa. Na debi. Ok. Zela kawana. Still. Mama. Fungola yo mu, fungola. Oh, nini naomona wewe. Naokamwa na kanisa kikolia ya moto. Loso, soso mobimba. Ponte. Oyo somba ba épice. Papa, umela biso na yo. Epo na yo. Oh. Fati Beton umela mama kombo nini? Mama Denise ya mama umela po nyonso oyo yo ndo ozopesa papa makanisi oyo mpona kosunga biso bamama ya mbuzi kanisaka biso. apesi yo nini? Apesi nga loso na mwa soso te na soso. Ale oyebisi ye nini? Merci. Oza ekolo nini? Gana eza moniongo. Bon, merci la président de la République. Fati Beton. Vraiment na mo acte ya comprendre asungi biso totalement socialement soso na ngai, mo tsengo na ngai. L'hôtel yango te soko omoni ya solo ezali. Omoni vraiment yango ezali, eza confirmé ezali. Eza penda ezolakisa ke na ntango oyo apesi ya moke aokabwana nango moke seke ya ebele mpe tokozwa sepele makasi eza mapambola ye na bona nde élection mpe ezoya. élection ezoya wana 100% mpe nga mona ozala na kote ya propagande. Oleka naza na esengo makasi na badon papa esali biso naza ya kosepela nde naza boye nazalaki na eloko olia te nde nazwi boye nasepeli papa umelano na ngwende na yo Merci papa, merci vraiment. Papa, mais on peut signer, on a fait ton merci papa, merci. Merci pour tout ça qui est là pour regarder mais
Fati Beton, Singala Tonga, Fati Beton, Singala Tonga, Singala Tonga, Fati Beton, Singala Tonga, Fati Beton, Singala Tonga. tosepeli toza bamama ya mbudi ozalaki na eloko te opangoli biso tozongisi biemo epai na yo nzambe abatela yo owumela esika wana nga nazalanga mokongo me yo kaka mauti mundu basampusa ya mwana etue ngai banda toro nayaki wenze nazomituna lelo nakolia nini nazwaki eloko te donc namoni yango lokola soki eloko nini papa umela merci 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 ngai nazanga mobali na olesi ngai merci merci umela Tambo shalo sakalo dango tambo to shelo. Papa kumama lo libela libela. Beti beto. Pepe d'abord. Kengo ponzo jasa lo kosa kengo ponzo. Kanga la kasola tete la kanga la kasolo kasai baka we kambo to voiture. Merci beaucoup. Merci papa. Botika la bien prochainement hein. Merci. Merci. Maman Mbote. Naza muleki nzela. Bayebisi nga na balabala ke mama moko azali awa aza kobela Africain Noël te. Ya solo? Nga naza moleki nzela nanga na bamoye te me na ye na kombo ya tata oyo oyebi ye? Ok, Président Fati. Naye kotikela yo mwa loso mwa soso na mwa mbongo moke osombaka na épice. Toyokani? Merci. Ok, caméra pour ça. Oui, ici président. Président, oui, ici. Merci beaucoup. Merci. Bon, on a épice. Il a bon fait, il a bon corruption. Il a posé bandembi. Itungulu, mafuta, pour kalinga soso, oliana dos. Merci, hein? Merci, papa. Okay. C'est bon déjà? Apa mbote? Mbote, papa. Outi wapi? Papa, na uti garage, kwa luka kamera. Kuna luka, mwa bana iluka kulia mena su. Oh. Na mukolo Noël yo, ozosala? Bongo papa suki lo kulia na ndako izade siko yo. Tena bi makana na débrouiller. Malheureusement, iluka balunga. Oyebi muto? Oui, le président a dit Fati Beton. Est-ce que vous avez essayé de recevoir mon miracle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Azam continue à dire ceux qui sont dans le monde. Il y a un miracle. Faut la portière. Je dois sacher mon gens. Ah! J'ai l'ana. Ah, yayo? Kama portière. Il y a la carte. Nous avons soso na loso. Combien de soso? Des soso na loso. C'est bon? Yewana, alota la aussi. Est-ce qu'on dit que miracle ça là? Miracle ça, miracle yango parce que nous avons des raisons, les gens m'a tembelé, nous on a parlé avec Siko, on a vu soso. Merci. Chef de l'État. Merci, vraiment merci. Miracle yango yo penza. Merci papa président. Na oyo na vie pour la monique na suka. Alors, na monique pe ba roulement bandi ba recensement bandi zala sir papa, zala sir toza simalayo. Toza simalayo papa. Oh, ce n'est pas n'importe qui. La moya lelo oyo na suka ki déjà na suki mayele bon. Tala ka miracle ko yinga na 14 heures. Merci. Merci, madame. Voilà. La rocha commentaire te botali binomo. Mokonza mboka auti Équateur Nambandaka Koko Makomi asali message de vœux
pour la Congolais. Boyo la qualité d'un message, hein? La quintessence du message. Na maman Denise Nyakero. Hey! Somme. Moi si na mobali baintelo. Boyo ka stratégie, boyo ka message. Bon comprendre, chef de l'État à l'Obilini. Nga eloko na sepeli nango. Makasi, mokonzamboka à l'Obi da Kintandu. À l'Obi qui comboté. Bon. Kintandu dans la dialecte. Mais, oya lobaki mutu nyonso akoyoka ngo. Mokonza lobi nzambi kalulunda. Non. Ah oui. Fati ataka na Congo central, je comprends. Pour aller souka na message. Donc nzambe abomba bino. Très profond. Regarde. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. Bamama, batata, bilenge, bolingo na biso pona mboka Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais, tobosana yango te. Bolingo pe bomoko nde etongaka mpe evandisaka ekolo. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos vœux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kaluswe kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Non, bon voilà. Je rectifie. Nzambi kalusweka. Voilà. Donc kusweka, donc kusweka ma. Kobatama, kobomba. Donc Nzambe a protégé bino. Wana fatia. Wana suka na Kintandu. Ngakudala lobali kambane wana ti. Kusweka. Lutoma sweka magibele. Nzambi kalusweka. Fachi. Wana wakundola ti. Voilà. Sans plus tarder, boyo ka message ya chef de l'État oyo apesaki na bilenge la jeunesse. Mais est-ce que tu vas comprendre qui la quintessence, valeur cachée il y a un message wana na paix du peuple. O mokonza mboka asola ki na jeunesse. To kundoli yango, to monte yango, to bongisi yango, to pesi yango corps. Regardez. Vous êtes la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant toutes les autres richesses naturelles que nous avons, comme le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, le zinc, tout ce qu'on veut, le pétrole, le gaz, il y a d'abord cette ressource humaine qu'est la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et partout où je vais, je le dis toujours, que notre richesse, c'est celle-là d'abord, elle est humaine. Et c'est pour ça que nous avons le devoir d'entretenir cette richesse, de préparer cette richesse aux défis
à venir. Et cette richesse, c'est vous, chers jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit, vous ne quitterez jamais mon esprit. La seconde raison, et c'est ce que j'ai dit déjà dans la première, c'est que vous êtes l'avenir de ce pays. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit prendre en compte vos soucis, vos préoccupations. Parce que c'est de cet encadrement par rapport à vos soucis et à vos préoccupations que dépendra notre avenir. C'est très important, très important pour nous, au-delà de ce qu'on peut être, ce qu'on peut penser, c'est très important pour nous d'encadrer la jeunesse. Parce que c'est elle qui va garantir nos vieux jours demain. Et vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession. Vous avez le devoir de réussir parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter par exemple contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsque on parle de l'après-pétrole avec toutes ces dérivés qui sont de l'essence, le gasoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique. Donc nous avons des réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Et quand nous quittons le sous-sol, nous arrivons au sol, l'agriculture, nous avons près de 80 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons nourrir plus de 2 milliards de personnes, donc c'est-à-dire l'Afrique entière et au-delà, grâce à notre sol. Et au Congo, il pleut toute l'année, car nous sommes à cheval sur l'équateur. Quand il ne pleut pas au nord, il pleut au sud et vice-versa. Là où, partout ailleurs, on commence à connaître des problèmes de sécheresse, surtout chez nous en Afrique, eh bien nous avons ces réponses. Nous avons, comme je vous l'ai dit, un pays qui est béni.
C'est pour ça d'ailleurs, chers jeunes, que vous voyez tous les problèmes qu'on nous cause. Nous sommes un pays, je vous ai dit, à vocation. Dieu nous a dotés de tout ça, pas pour que Tovimba Nabisomoko, mais pour partager. Et nous sommes prêts à le faire. Mais dans l'ordre. Et en tenant compte de la charité bien ordonnée qui doit d'abord commencer par les propres enfants du Congo. Et voilà pourquoi moi je voudrais attirer votre attention. Parce qu'on va chercher à nous diviser. Vous savez, il y a cet adage qui dit diviser pour mieux régner. Et il y a cette parole de la Bible qui dit un royaume divisé contre lui-même ne peut rien faire. Il est voué à l'échec, à la mort. Voilà pourquoi le mercredi dernier, j'ai beaucoup insisté sur nos divergences à propos de nos appartenances ethniques, tribales et autres. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez une seule et même tribu, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Le reste, ce sont vos familles. Vous pouvez vous attacher à des familles, nous le faisons chaque jour ici. Mais ça n'empêche que nous ayons des attachements encore plus forts en dehors des familles, n'est-ce pas? Lorsqu'on choisit un ami, ou lorsqu'on choisit une épouse pour nous les hommes, un époux pour les femmes, c'est au-delà des familles. Mais est-ce qu'on ne s'attache pas plus à son épouse qu'à sa famille? Lorsque quelqu'un tombe malade et qu'il est en train d'aller vers la mort, on voit toujours son épouse à ses côtés. Alors qu'il a peut-être des frères, il a des sœurs. C'est pas qu'ils l'ont abandonné, mais non. La priorité est laissée à l'épouse. Mais l'épouse, au moment où il est né, elle n'était pas dans sa famille. Donc voilà ce que vous devez comprendre du Congo. Nous venons de nos familles, mais nous formons maintenant une grande famille qui est beaucoup plus solide que nos familles biologiques, que nos familles tribales, ethniques. C'est la République démocratique du Congo. Mettez ça dans vos cœurs, dans vos esprits, et vous verrez, le Congo sera toujours gagnant. Parce que nous sommes forts, mais notre faiblesse, elle se situe dans nos divisions tribales, ethniques. Et lorsque les ennemis comprennent ça, ils viennent avec ces manipulations et ils réussissent à nous affaiblir parce que nous sommes divisés et incapables de faire front face à l'adversité. Je ne vous demande pas de haïr, ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions.
nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte. Nalobaki na sommaire à émission les chefs de l'État, bazalaki fara na eteni longondo na Équateur, batu bachaki songi, batu balobaki boba. Mais na ko rappeler bino, bofundi epa ya papa, bofundi epa ya mama. Epa iwapi bomona papa boya mwana, pona likambo ya songi. Pona likambo ya tuba. Fachi Beton na eteni longondo. Même moral. Regardez, oyaka ba photo, ba image, fait ba vidéo, na yete bota la raka ba photo. Quelques photos. Regarde. Émission et Syrie. Nakosenga merci. Na Patrick Kapeta Patrick. Nakosenga merci na Chichi Tshisekedi. Le mannequin Tshisekedi Chichi. Nakosenga merci na Kapeta Patrick. Mutunanga ya kala depuis opposition. Tokuta la kana yena limete auti Belgique a Benginga a Ibisinga atala kayo na YouTube na ba émission. En tout cas merci. Félicitations, nous allons soutenir parti Oyoana UDPS sur la pouvoir des athées. Tozanae Tilelo, Patrick Kapeta Patrick, chapeau bas, Ego Simba, Chichi, Maman Agnès, Maman Nabiso Moko, Maman Nabet Mosi, Maman ni Mama. Et Monsieur Sirit. Bon allélo. Et Monsieur Sirit. Lobby kaka, lobby. Bogoyoka, masolo Monsieur Salamina Est, masolo Monsieur Salama Kalate. Nabandundu, Nabombeli Bino. Lobby, I love you. Beaucoup de love. Merci beaucoup. Thank you very much. Tokutani, Amaya, Lobby, Malaba, Mudinda. Monungieri, Dutomasala, Mbasi Kaka. Émission Amboshila. Goodbye.